Shalom, shalom. Bana Zambe. Mbote na komona Yesu Kristo epa nyonso bozwami. To pesi Nzambe merci pour na temps kitoko apesi biso. Ya okuta na nzela programme oyo GLC. Programme ototeaka maloba na Nzambe. Kete Nzambe apambola yo béni le Seigneur. To est vraiment reconnaissant na tango oyo Olanda biso pesaka on a Olanda biso mokona jeudi vendredi pe dimanche. Merci pour la fidélité na yo. Tebete nzela ya programme oyo Nzambe na so sala mamine na bomona biso. Yango na robondela na encourager yo. Zala suna fidélité landa biso mokona jeudi à partir ya 20h et puis vendredi 22h et puis dimanche pour la quitte d'adoration na biso. Autobandana à 13h45. Et puis, comme vous sentez que vous partagez lien avec nos sous et pourquoi pas qu'on s'abonne sur nos abonnés, autolanda kabiso tamunoso, toteaka le bananzambe. D'abord, je comprends mon connaître. Donc, nous avons été tout le temps, qu'on a pris ensemble, on a tout yekora, on a le bananzambe. Tout bon Dieu, tout ce qu'on a ensemble. Papa na kombo na Yesu Kristo, tout ça sous reconnaissance Nzambe na butelo. Tu peux se merci pour notre souffle de vie. Ou peut se sauver, tu peux se mbongote. Mais yo peut se ngona mangana Nzambe na kembo. Tu tikita on a beaucoup na yo. Zo contrôle na ngo na Nzambe mon santo. Et le ba yo côté ya ma etonga foi ya bana yo. C'est dans Romains chapitre 10 verset 17. La foi avec ce qu'on entend avec la parole de Dieu. Napila mitike pana yo, mulimo santo, tika ete monoko za nga malobo za yo, bote libota na epambola na butna yo, na kombo na Yesu Kristo. To bonne bongo. Amen. Tout est ainsi comment chercher la face de Dieu, comment chercher Dieu. La bande à l'éloge à mon kolasuka, ça te peut malobo sile, mais ça te mon kolasuka, le roi na ngolo na Nzambe, toujours qu'à chaque mois, chaque thème oyo. Tout cela na ngo to enseigaka le auto kusukisa o était simple projet to kota na thème susu le na osa mon ke ba rappel na mbele on a baki déjà pour te esunga yo ngai to comprendre importance ya ko luka elungina Nzambe na ba tazo ba ko luka elungina Nzambe to ba te ke Nzambe za ko bunga ke Nzambe bungi yango to luka elande mwate Nzambe bunga ate Nzamba de longo na biso tango nyonso tu. Mais c'est pas biso photo na posa on a yé. Tout tambola kat na conscience on a ya Nzambe. Tout me Nzambe kat na makansi na biso. Tout me Nzambe kat na motema na biso. Ya motoro ba ko luka longo na Nzambe. Ogoza na mutu mozo yeba penza importance a mutu mote. Nzamba za longo na biso. Aza longo mutu nyonso tu, même pour azali chrétien tazana de nouveauté. Nzamba za longo na mutu nyonso tu. Ezane molimo santo a convaincre rabat na motema bayamba Yesu Kristo. Ezane molimo santo. Et puis ta mutambi Yesu Kristo nde aye a koti kat na muto. Muta comme temple molimo santo. Selon mon canon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 je crois bien. Muta comme un temple ya molimo santo. A metant to ba ko buka Nzambe Nzamba bungi na ete Nzamba zane wana mais biso tant mususu eza makambo oyo yera kapso ba distraction oyo sala kale mususu to oyo sala kale mususu to expérimenter la présence de Dieu de manifestation de présence na été donc nous sommes na biso to sala toujours na connexion Nzambe tango nyonso to na connexion na ye yango so to lukakelo na Nzambe tango nyonso to. Alléluia. Donc, tout le temps, la carte na conscience, tout le temps, la carte na posa wana ya Nzambe. Posa la carte na mitema na biso. Posa la carte na makanisi na biso. Alléluia. Donc, la posa ya kotanga ya loba na Nzambe. Depuis que zali kabo o Nzambe pesa ka moto. Suto sengiye. Nzambe pesa nga grâce wana de kabo wana ya kuluka yo. Ya kuluka longe ya Nzambe.
naza poste lukelo na yo naza poste nzambe sunga ngai na bana naza moto ko luka yo haleluya ta ko bondela ndengona amba ko peso grâce ngo to koma na poste ko lukelo na nzambe ata ba tango eliki naza occupé mingi nazo ma tango eliki na fongoli bible nazo tanga dans metelo bana nzambe na bona tongo na kepe ngai moko na fukami na vandi na bondele nzambe to luka nzambe na eloba na ye to luka ye na nzela ya prière. Gloire à Jésus. Le est très important bien le Seigneur to bato ko to luka elongo na nzambe. Alléluia. To moi qui na mkana na Jérémie 29 11 soutenu 11 de 14 les ambassades qui ban Israël dans un projet qui toko pour un ba plan malam ya mabete ya kimia espérance espoir puis avec la malam mabi beaucoup bon de la peu beaucoup lukanga al bon lukanga bien sûr on a un projet on a un plan on a mais faut lukanga so bon lukinga inde makambo wana ko koksa bo mona bino tanga yango atanga yango Jérémie 29 11 même que tout rien on dit na tanga yango Jérémie 29 chapitre 11 Jérémie chapitre 29 verset 11 pardon Jérémie chapitre 29 verset 11 dans ba loba abo yeba kitanga ba kat na captivité mais ça va na plan qui to pour ça bango la pe lokola yozo landa ngai au moins que makambo zo ken malamu te vous moi pe makambo zo ken malamu te mais ba kenza ba na plan qui to pour ça yo plan de la maladie quand tout temps là quand je connais le projet que j'ai formé sur vous dit l'Éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance abina yebi projet on a bon ça pour un signe de zamba yebi projet bon ça pour un chonangai aye makambo bon ça malam pour un chonangai quelle que soit situation dans l'extérieur malam monter que sont en passe oyo mais zamba dans un projet il y a malam abi projet on y a paix il y a kimia il y a malheur il y a pour paix so avenir à malam paix espérance et ça peut pour nangana yo et ça peut promesse yo nangai que ça va projet malam pour un biso. Maintenant, verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez et vous prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Aïe, beaucoup invoquer ngai, beaucoup kende, beaucoup prier, pinga na koyo kabino, na ko répondre bino. Na tesa bi ko luka ngai, beaucoup mona ngai, soki bo luki ngai na motema ya mobimba. Beaucoup luka par rapport à projet ango. Boluka projet on te bo luka ngai nde ngana pesa ki projet ango. Ngana pesa projet ango. Et beaucoup mona ngai na ko sa projet wana mabongiso na bo mona bino, soki bo luka motema ya mobimba. Soki na motema na bo na poste na motema na mobimba. Na zu place 4 na motema na bino. Na zu place 4 na makansi na bino. Alléluia. Tant que tu fixes à regarder pas projet, mais ça va dire tel tout le candé yé, parce que yé n'aime ta bon ça projet yango, yé ta bon ça makambo qui toko. Tant que le cahier n'aime projet yango et koko kisa. Gloire à Jésus. Mon important sur le que ensemble, il y a le ça tango na prière, il y a le ça tango na kotanga la Bible, ko yé klolo ban ensemble. Et kota kat na motema na ngai échanger ma kansi na ngai ba iloba ozali nzambe iloba ozali nzambe ye moko. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nzambe ye moko pe iloba ngo lataki nzoto ilatile so comme Yesu Kristo lutantu to kota kat na parole et là toujours luka nzambe wana toujours lukelo ngina ye toujours le roi ils ont compté quatre mois na bon mon abisso puis nous dans la carte la conscience wana il y a présence sans zambé il y a manifestation présence sans zambé donc au moins que ba projet on a bon ça pour un sinabisso ba moi ça va bon ça qui toko pour un sinabisso et ben ko kokisama ben ko kokisama parce que nazo lukan zambé ba bité dans ça lo mo te non donc travailler na ngai
Mais ça me donne un sungangai, avec un sungangai, pour te makamoi, parce que n'a pas eu cahier, n'a moins que ça y est dans le coquelo de mon côté. Nous avons posé un zamboana. Nous avons soifé la présence naïe. Nous avons posé naïe pendant ma casse. Mais tu vas nous le faire ensemble. Je vois qu'à temps, il y a que la Bible na yo. Je vois que temps que l'église va le faire ensemble. Et vendre mon thème na yo. Et changer ma casse na yo. Je vois qu'à temps que bonde là. Alléluia. Il y a que bonde là. Que bonde là que c'est la Bible. Que bonde ensemble, nous avons posé la présence na yo. Nous avons posé le monde, nous avons posé. On se révèle quatre na yo. Na yo loba na yo. On se révèle na loba na yo. Na yo bon ensemble. Aïe bon zambe. Alléluia. Tout aïe ce petit kambalobi awa. Nous on va se mettre Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Yesu va dire kamoko awa na mitungisi auto za nango apesa comme solution. Arbi na biso bon. Tomana verset la leçon. Verset 25. Tomana verset 25. Tout est ici dans 33. Matthieu chapitre 6. Tomana verset 25. Tout est dans 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Je sais bien, moi, dans le sabino, vous mettez tout ce matin, vous inquiétez d'été pour la vie n'abino. Vous mettez tout ce matin pour la vie n'abino. Que ni au bokolia, mais pour les autres n'abino, ni au bokolata. Est-ce que vie l'équi koliate? Est-ce que les autres l'équi bilambate? Vous avez besoin de sama pour la vie, vous avez besoin de sama. Ni ogolia, ni ogolata, et pas ni ogolia, vous avez besoin de sama. Vous avez besoin de ni ogolata. Nous autres leki, bilamba. Vie leki, blocolia. À continuer, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que après ces endroits ndeke basala kate basala loko mokote ni ite mezamba lesa bango est-ce bino boja valé ko leka bango te abi papa lesa bango. Alléluia. Abi votre Père papa na bino lesa bango. Monsieur papa n'a pas laissé bandeki, vous laissez abonner. 27. Qui de nous, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nani kat nabino, na inquiétude na ye, na ko ima ko bakisa coudée na vie na ye, na ko bakisa quelque chose na durée à vie na mokile ko. Na inquiétude. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Pour besoin de tout ce point de bilamba. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Habitant bandeke ko. La sa elo monte mais Salomon a lata pour le kabamote. Moko na bamote. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Pour mettre tout ça à l'eau comme mon côté.
Boloba te tokolia nini, tokomela nini, tokolata nini. 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et babiloko onyo surtout ba païen bien baluka kango. Onga ba païen baluka kabiloko. Mais une ngai bana nzambe toko luka kabiloko te. Toko luka kabiloko te. Et babiloko onyo surtout ba païen bazo luka yango. Na latani, na liani, na sarabo, na la soba mutuka ndong. Luka biloko wana. Mais biso ba païen te. Wali mwana nzambe. Mais muzolo na lelo oyo. Na mpesa motema pa Yesu Kristo te. Na suka programme ona wapeso tango. Opeso mwana pa na Yesu Kristo. Okoma mwana nzambe okoma chrétien. Epenza makolongola ba posa ko luka oyo. Biloko oya mokele oyo. E ba paye ba luka biloko oyo. Mais bino verset 33 bino sukara bien biso na rubina biso cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Boluka liboso royaume pe justice ensemble. De boluka ensemble liboso. Boluka boyengo ina nzambe. Boluka nzambe. Boluka Yesu liboso. Yesu le liboso. Boluka face à Yesu longna Yesu. Tambola katna na conscience na bon nzambe. Posa bon nzambe. Alors boza un posa biloko mokilité. Boza un posa nzambe. Nzambe a la priorité dans la vie na bino. Et parmi toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. Mais biloko nyonso wana ekopesa mela bino na se oyo. D'autant que nous avons lu ensemble. Nous avons sa posa ya mutu wana. Tant que nous avons lu ensemble, nous avons salam kilote ya mutu ba. Mais tia ensemble priorité. Même ensemble na makanisi na yo. Même ensemble na motema na yo. Pesa motema na mbe pa na nzambe. Pesa makanisi e pa na nzambe. Alléluia. Dans la posa il y a présence ensemble. Il y a manifesté la présence ensemble. Il y a bon mot dans ngai. Dans la posa ça va changer bon mot dans ngai. Et va l'oublier. Ba bloko anyo surtout et couper sa mena yo. Alléluia. Bien mettons luka ensemble. De luka Yesu Christ parce que mon côté ok pas dans ensemble ce quoi dans zela Yesu Christ. De luka Yesu kat na parole pour Yesu ayi loba. Tu peux attendre kat na parole. Tu peux attendre kat na prière que luka lo mena ensemble. Pour tanga la Bible, qu'on mette loba ensemble. Que luka loba ensemble. Mais par la Bible loko o amokili et kolanda. Tant auto pesaka pour na okansa biloko amokili ko kansa kansango. To pesa mo kansa nzambe. Ti o mona ke to kansita nzambe mingi nzambe akotinda biloko mo ya pana biso sans ko bunda mingi. Oui faut to sala, faut to planifier, mais nzambe ko sunga biso nzambe le mon santo. Pa to pesa tango na ko kansa ye. Toujours même ensemble na makanisi na biso to même ensemble kata motema na biso ko pesa kata ko tia pesa ko tia inquiétude na motema na makanisi na biloko mokili ko tia inquiétude bien le Seigneur ko tia inquiétude bien le Seigneur na makanisi na yo na biloko mokili ko micha mi ko tia ko mitungisa mate na makanisi na biloko mokili tia ke nzambe atanga makanisi na yo. Comme ça dans un bon anatongo pambola inetola ye. Mettez le banaye. Yeni makasa na beton sur ma carte na yo. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le balba bloco agnon surtout. Ekolande la yo. Alléluia. Bloco agnon surtout. Ekobak semra yo. Parce que yo peut si tango na yo. Nanzambe. Na liloba nanzambe. Olinga inquiétude vanda kata makasina motema na hote. Mon sepeli liloba nanzambe za la kata na moment na yo. Eza place na motema, eza place kata makasina yo. Gloire à Jésus. Donc pour nous combattre inquiétude, il a seulement que liloba nanzambe, qu'on peut sa priorité na yo changer et comme nanzambe, comme liloba nanzambe. Et pour mon inquiétude et bande kolongo. Tant que tu as la priorité, il y a même inquiétude.
Aussi na jeu en moté na zomi tout ça bébé. Ba makambulo kwa mokili ko. Mais ça longoli mus na ngai na bani ko ba ngo lukelo na nzambe. Ko satan lo bana nzambe. Biloko wana ko zona ngai ngo mais ko memela ngai inquiétude te. Sina zana ngo tani ke non na za ngo te nzamba ibitang nya opesa ngai. Hallelujah. Nzamba ibitang nya opesa ngai. Na ko zana kimia na ngo zela nzambe. Parce que na zo lukaka nzambe. Na ke nzambe priorité na ngai. Ya yebi ne ko sal faire ba beso na ngai. Gloire à Jésus. Donc, nous avons Matthieu, et nous avons Psaume. Psaume 34. Et la version de Tang, nous avons verset 4. Psaume 34, verset 4. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Abna Luka ki Nzambe. David Abna Luka ki Nzambe. A répondu ngai. Il m'a délivré de toutes mes frères. A kangola ki ngai. Bi a kangola ngai na kubanga nyoso tu. A kangola ngai na inquiétude nyoso tu. Tant na pesi ta ya ko Luka Nzambe. Na parole na ye a kangola ngai. Na kubanga ona zo nga makamula mkili oyo. Na susu na za yango. Na mbebelezo ye na ngai Nzambe a kangola ngai. Matazo lukaye. Nazo tango ya koyoka eloba na ye. Tango ya komete Bible. Tango ya kobondela. Na kokangola. Peti ozo la na lelo ozo mwa kene. Ozo tamala na kobanga. Ozo banga banga. Ozo banga banga. Amba sozo lex ozo banga banga pona banga. Ozo banga pona mambebele mokile oyo. Luka Nzambe. Zwakata ya kotanga bibe na yo. Banga bi pesa ngai grâce wana ya kolokolo na yo. Ya ko metaka eloba na Nzambe, ya ko bondela. Nzamba o pesa mutanga pesa wani ko zwata ya ko metelo ba Nzambe, ya ko bondela ko banga sani ekena yango. Ekena yango. Pasio luki Nzamba ko kangola na ko banga, uma ko banga kala elongwe na yango. Parce que je look ensemble. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous entendons sur le verset 34. Psaume 34, verset 34. Pardon, verset 34 était pardon. Nous entendons le verset 10, pardon. Psaume 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. Tout le temps, verset 9, pardon. Verset 9. Vous nous sommes devant un verset 8. Devant un verset 8. Hein? Psaume 34, devant un verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Aïe beau sentir. Peu beau mona. Comment Nzambe azamalam. Abile sengwezali na moto oyo alukaka refuge na ye. Ouwa nga ko bomba mo ipana Nzambe. De temps ozo luka Nzambe ozo luka refuge pa na ye. Ozo mposa Nzambe bomba yo. Yango sito luka lo na Nzambe. Hallelujah. Et moto na esengo moto wana. Aza moto atali béni. Moto azo luka Nzambe. Moto wana azo activer ma pambolo ya Nzambe na bomo na ye. Basa luka Nzambe. Alexaka tango na Biblia. Alexaka tango na kobondela. Akenda alungomba azo yuka luba na Nzambe. Adoraka Nzambe. Alexaka tango na présence en Nzambe. Bali moto azali béni. Verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Verset 10. Les loinçons éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien.
bana ba lion ba yoka kansala baza angulia mais oyo baluka kansambe bazaka privé na eloko mwa malamu te de bazanga ke eloko malamu te zamba pesaka bango biloko malamu po baluka elongo na zamba pe nzamba ayiba posa na yo mais longola miso na baposa si yango epa na nzambe to longola miso na posa baposa oto wana yango babien oto oluka si yango epa na nzambe nzambe okozanga eloko malamu te parce que nous avons plein qui te répondent à yo. Il y a malheur, il y a kimia. Et bon, nous avons logo au 8 pas en la kimia. 15 logo au 8 pas en Zambé, il n'y a pas de problème. Mais au Zambé, il y a un kimia. La table tombe salée, mais Zamba Rosalana au long sont toujours. Parce qu'il y a un peu de pambo là. Il y a un peu de pesa de le comprendre. Lukelo na nzambe nzamba za priorité yo na ngai haleluya oya luka ka nzambe ala privé ne loko munga malamu te nzamba pesa ka bangu loka malamu ote batu wana bazo luka elonge na ye batu ami pesa pena ko luka elonge na ye haleluya gloire à Jésus. Azo croire en alko bonde la awa nalko te awa zama zo pesa grâce ngolu wana ya ko luka ye face na ye ya ko luka ye ko tambra longo na ye oza posa nzambo wana comme nzambe kata makanisi na motema na yo na motema na mobimba ozo nzambe otie motema na appliquer motema na yo to ba kanisi na yo kuluka lo binanza mozo tambola kata na conscience wana pasa za longo na biso wantu yamba Yesu Kristo na zama ekile so to yena présence nzambe avani katu mundu za longo na biso me faut na posa wana ye tout en posa na ye pasa mi force raté tout en posa kuluka na lo bana ye gloire à Jésus. Les un roi moko na Bible awa. Roi na remplacé ki papa na ye. Na âge mo bazaki na 16 ans ta remplacé papa na ye. Mais babi tanga banako lukelo na Nzambe, Nzamba salika prospérer. Donc on a dans 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. Dans verset 1, tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Le peuple de Juda a vu Ozias, âgé de 16 ans, mais il roi dans la place de papa Amasia. Ozias rebâtit Elot et le fit rentrer sous la puissance de Juda. Attendez Elot, et à son mission la puissance de Juda. Après que le roi fit coucher avec ses pères. Dans le roi Koufi, a tongi, après, a zongi ici, et l'autre on a ses amboka, et puis la bien sûr sur l'amboka, c'est ce que c'est l'amboka. A zongi ici en la puissance de Juda. Et puis, après, attends, papa n'a Koufaki. Verset 3. Ozias avait 16 ans, pardon. Lorsqu'il devint roi. Le temps qu'on a dit roi, à l'âge de 16 ans. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Donc, comme il roi à l'âge de 16 ans, puis il a régné à Jérusalem pendant 52 ans. Puis il a vu comment maman qui est Jécolia de Jérusalem. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasa son père. À ce qui vous a dit juste, n'a mis son ensemble entièrement en nyonso. N'enge papa d'ailleurs à Saraki. Dans le verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Donc, ami pesaki pour nous coloquer ensemble. Donc, azo luka, il y a des gens qui ont côté, azo rechercher,
azoko luka, azoko luka, azoko luka, azoko recherche. Azoko sera ba recherche, recherche, azoko luka. Ndemo ina ngafuto sera recherche ya nzambe ko kota kat na Biblia ko luka nzambe ko luka nzambe kat na maloba na ye ko yeba nzambe nzamba za bolingo nzamba na kimia nzamba za to tazo luka nzambe et ko travail kat do na bani ko travailler ngam to ko ma bon nzambe zo makat na ngai bon nzambe bana ko makat na ngai bana zo ko na bani ko reflecter kat na loba na nzambe ngone bango transformer bongo na ngai. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Maintenant, tant qu'on a recherché Nzambe, donc Nzambe yemoko a prospéré qui Osias. Pour un abana ko rechercher Nzambe face à Nzambe ani pesa ki na motema na mobimba na makansa mobimba ko luka Nzambe. Gloire à Jésus. Donc ko luka Nzambe Nzambe mo osa que tout prospérer spirituellement na changer spirituellement bon Nzambe na obima katangai. Alléluia. Na ba changer makansa tangai. Na prospérer ba domaine nyo sa vie na pa na zo luka Nzambe. Nzambe yima ko sunga Nzambe mo santo na prospérer. Alléluia. Osias Nzambe sa que Dieu les fit prospérer. Nzambe comme ce qui prospère. Tala na âge de 16 ans akoko salani sans Nzambe. Mais secret c'est que azo luka Nzambe. Après ce temps où luka Nzambe. Après ce temps où bondela. Et puis Nzambe ça qui a prospéré. Comme congé abani ko prospérer. Soutan c'est abala qui si ndi na ko gagner ba guerre. Azo gagner ba guerre. Mais quand on luka Nzambe, on gagner bitumba. Tout ça en tant que mon kilo, ça mon kilo bitumba. Moi on gagner mon temps parce que je peux s'attendre. Il y a ko luka lo ngena Nzambe on gagner encore. Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans les territoires d'Asdod et parmi les Philistins. Donc, ils ont construit, ils ont bâti, donc ils ont tongapé. À Longi, à Bouki Miri, où il y a Gath. Verset 7. Dieu l'aida contre les Philistins. Nzamba sungiye contre les Philistins. Donc, dans ce look, Nzamba va aider ngai, va aider ngai. Bandak ana tongo, l'anka tongo mette le ban ensemble. J'attends que au bon de la tanga Bible na yo, au moins ka junan de weekend. Vous sentez que makamboso kende mususu. Na mi ko tout ça to la muika ndengwana, na juta au bon de la terre. Ensuite, tu as mettre le banza, mais tu as mis la que la musique en démoine. Au moins que ma caméra en démoine. Je n'ai pas commencé à aller me souper, au rallye, fatigue, tout ça. Mais tout mes caméras, on a payé. Il y a aussi un tongo dans la mouki dans le temps, dans la prière, dans le temps que tu as mis ta verset biblique, mon côté, il y a des mots au Kambangay. Au monde, on a des mots, on a kimia katna yo. Mouki prévisionnaire qui na kimia. Au monde, aux amoutons, Ozana kimia, oza mutumongo donc oza monter kanda te oza kimia. Parce que au bonde la kina tongo, au tanga ki bible na tongo. Alléluia. Au moins la journée zo le kapende mususu. Bazwa ki tango ko lukelo ensemble. Ya ko na présence ensemble. Mais tous en présence ensemble luka ensemble wana. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gubal et contre les Maonites. Nous avons aidé contre les bateaux. Donc, à gagner les bango. Secret, c'est gagner pour rechercher la face de Dieu. Nous avons dit ensemble. Nous avons dit qu'il y a un kokate. Nous avons dit
Alléluia. Et balubika tungaki parce que mambe belé ya minene. Ote atena armée ya munene a guerrier pensa. Bango sunga ya bitumbango. Nyo son poigné ote azoki tango ya kulukero mina nzambe. Magena na suka nango a baby se pasa saidi kambo o isenga salate. Akono tumba ba sacrifice ulekatika anga nzamba sala yango. Place baby saki yango. Mine bandeli ya bukonzi na ye. Amana ko lukero mina nzambe. Saki mambo ya ki jise pa na nzambe. Donc lukero mina nzambe ezama kamo jise senito sala. Comme moi dans Zambé, nous avons temps, il y a que le dans Zambé. Et le banaye, que bois la Bible ne musikato qui prend moi non. Tanga ka place sur ko banda. Ata na bana mukana na Jean. Malem. Ba kekli ba tel sur le bana Zambé, et anda ko na fungula ngam pe na tangi yango. Satana olinga to tanga la Bible na yo. A olinga te. Ba que so bana ko tanga la Bible. Bana ko le dans Zambé, ambe belé. Et au salango mona. A article le temps en tête. Mais on explique quand vous allez busy, vous allez lemba, faut que vous salons en bana. A olinga vous allez mona. Pendant que vous attaba, quand vous attaba 10 minutes 15 minutes à pamba. Vous allez kotanga nzamba ebina osunga yo de obaksa na tango. Vous attendez otanga Bible. Parce que Yesu nzamba, il est le bana de Yesu Christ. Quand vous attendez la Bible, vous allez Yesu Christ. Tout le monde a dans la puissance 119. Puissance 119. Puissance 119, tout le monde est dans un verset. La puissance 119. Verset 2. Puissance 119, verset 2. Et ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Papa là-bas, on va garder un précepte de l'oban ensemble. Puis va luka kaye na motema. Donc, tant mutazo tanga l'oban ensemble. Azo garder un motema na azo luka ensemble. Yalo baki, tant ozo tanga bibi na izo kota kata motema. Ozo luka ensemble parce que yenda za loba. Iba luba pambora batande mwana. Ba pambora batande mwana. Oba zoka tanga bango na l'oban ensemble. Hallelujah. Bacha tanga l'oban ensemble. Il va se garder le bas de na bango. Il va se luka ensemble. Il va se pambola. Pote ensemble, azaïli loba. Zamba aïli loba. Alléluia. Alléluia. Verset 45. Puissance 19, verset 45. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Nakotambola kimia nyosoto, la liberté. Pour être dans un luka, on renonce dans le loba na yo. Yo zaïli le loba, na luka yo. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Tout comme on sous cabinet du Seigneur, il y a matin à la biso. N'a pas encouragé yo, n'angai. Tout peut s'attendre, n'a pas luka nzambe. Tout peut s'attendre, n'a pas luka nzambe. Tout luka nzambe bina le Seigneur. Mais ça attend, ya kotanga Bible na yo. Le Satan a présence ensemble. Alléluia. Le Satan a présence ensemble. Nzamba za loba. Donc attend tanga Bible na yo. Alléluia. Poète. Tant que tanga Bible, comme mettez le ban ensemble. Tout ensemble priorité. C'est bon mon addition. Poète kali kolanda. Tout le monde inquiétude dans le bloc à Mokele. Mettez le calé ensemble. Tout chat, Zambé, Jésus sans Zambé, les boss. Jésus n'est allé Jésus sans Zambé. Alléluia. Tout le cas Zambé, les boss. Les petits calés, et qu'on peut se mettre à biso. Gloire à Jésus. Et n'attend le verset Moussou Awa. Vous dites que vous n'avez pas de soucis. Pour tout ce que matin à la biso.
Gloire à Jésus. Alléluia. Verset 8, Psaume 27. Verset 8. Alléluia. Bible n'a pas besoin. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et cherche ta face, ô Éternel. Luke longi na ngai, nazo luka elongi na yo, ô Éternel. Alléluia. Nazo luka elongi na yo, Nzambe. Motema na ngai lobi luka Nzambe, nazo luka elongi na Nzambe. Tout le monde est ensemble, Seigneur. Tout le tango, il y a que le monde est ensemble. Ils ont mal au mingi. Ils ont besoin de bomber maté. Azel le monde a besoin. Mais tout le temps, on a conscience, il y a bon ensemble. Le bon ensemble, ils ont place 4 dans mon thème à besoin. Le bon ensemble, échanger ma carence à besoin. Alléluia. Petro mona nini oyo ya mingi osamba mona biso uko ko sama effort na biso mon côté benzamba zo sala mkati na biso aza mulimo santo bato pesi tango ya koluka ye sans Nzambe tukuka eloko mon côté toza tuna posa na ye yango se topesa tango pona Nzambe na biso. Gloire à Jésus. Na comme na suka matera ngai. Eza mukola suka lelo otote matera o comment chercher la face de Dieu. Je crois que yo pambo sa matera o. Yo o la ngai. Le so peso muno pa na Yesu Kristo te. Nazo bondira na comme Yesu Kristo peso muno pa na Yesu Kristo. Aya ko vanda kat na yo. Ya peso ngolu wana ko luka ye. Oza posa na etango nyonso na yo. Posa kotanga Biblia ya kobondela. Apeso yango. Landa libondelo simona ngai. Bakolo Yesu. Na yo ki loba na yo. Na ere mosumuki. Na epa na yo. Masumu na ngai lembisa yango. Kote kuluzu yo okufaki na masumu na ngai. Okundama ipose kwaki. Na recevoir pardon des péchés. Na kila na epeto la motema na ngai. Na confesser le kwa kolo pour mobikisi na ngai. La limite nzamba sexual kat na bawe. Na botami asika. Na komi mwana Nzambe. Na sengi ngolo ya koluka elongi na ntango nyonso. Amen. Sukula lilo bana prière semana ngai obotami asika na komi Yesu Kristo. Komi mwana Nzambe amba peso ngolo ya koluka elongi na ye. Na obondela pona yo landi programme oali connecté. Papa na kombo na Yesu Kristo. Na peso merci Nzambe. Po tweli malamu. Merci Nzambe po na bana yo. Bali connecté na moment oyo bazoki tango kolanda ka Nzambe. Wana bondo pesa grâce pa bana yo kolokolo na yo. Peso bango posa eloba na Nzambe. Posa na ya lokisa tango na présence na yo. Ya kobondi la papa. Na kombo na Yesu Kristo. Ambe sunga bango na kombo na Yesu Kristo. Balongola misu na bango na biloka mokili oyo. Basi inquiété na eloko moko te. Me baluka yo Nzambe. Ya pesi na ngo yo kokokisa posa oya bango. Na magana o papa na kombo na Yesu Kristo. Nzamba pambola na kombo na Yesu Kristo. Kimia Nzambe na bongo na kombo na Yesu Kristo. Papa na bonde po na bini mena ngai. Oba kombo ali 4 na liste oyo. Merci na po na sœur abe.
Sœur Fernanda Costa, Sœur Marie Kalusoeko, Vision Plus TV, Feza TV, Official TV, Sœur Diamonika Dinganga, Makaro, Sœur Teresa Mambo, Sœur Makiese Mbwende, Sœur Germaine Bébé, Sœur Léa, Sœur Chimène David. Na pambolo na komona Yesu Kristo, na pambolo bino. Kimi anzambe wona bona na komona Yesu Kristo. Na Kristo se protéger na komona Yesu Kristo. O recevoir grâce na kolokolo na nzambe na komona Yesu Kristo. Waza maladi bika na komona Yesu Kristo. Kangula mana komona Yesu Kristo. Za libere na komona Yesu Kristo. O twele mwana nzambe. Na komona Yesu Kristo ntobone bongo. Amen. Amen. Tout ce programme, nous avons pas connecté, comme santé, nous avons fait sa TV, on s'abonne à faire sa TV, pour le programme Baramoko. Qui n'a pas link hollandais comme sous on va éviter, et toujours en live na fait sa TV, peut-être que tu as la vision précise à mon ami sauté. Nous avons pas me continuer à la connecter, l'objet à partir à 22h, tu vas des prières à la maison. Wana, tout malamu. Bye bye.